soki tozwi lelo nulle part ata kotata mokonzi alobi te gouverneur ya ngumba Kinshasa alobela na babugumestre nyonso bazwa ba disposition na banza lelo tokomi déjà après midi eloko moko eza kosalema te toza komona te na ba commune batie to ba dispositif ya bato basukolaka maboko toza komona te ke bazwi ba disposition te régie des eaux akatela bato mai te pamba te mikolo kaka oyo régie des eaux akomi kotambola na kotikaka bavi de coupure esengeli tata mokonzi azwa pe mobeko ndenge musée azwaka tango bakataka inga tango batomboki bakotaka na Kinshasa. Personnellement, c'est pas là que si on pouvait vraiment consolola yango et qu'on a à disposition pour la chaîne de prière et Salem, un petit nombre de gens, on va répartir tout 5, 10, ça la chaîne de prière, parce qu'aujourd'hui nous moyens de comprendre dans ma c'est comme si on a dit que bah ça melate, ok, bah le attroupement, mais les gens pouvaient s'organiser, bah pasteur, on a bah konziamboka, de sorte que bah organiser. Bah, chaîne de prière, chaque église, les gens peuvent passer petit nombre à tour de rôle, sans attroupement. Alors, dire que les gens ne prient pas, alors ça c'est un grand danger pour la nation. Au coronavirus, ezali un avertissement de la part de Dieu. Ezali avertissement pour na mokili mobimba, avertissement oyo ezali kotanga mana makomi. En tant que serviteur de Dieu, dans Matthieu 24, okuta kuna ete nzamba alobi na mikolo ya suka tokomona makambo nyonso oyo. Mais tellement monde ekomaki ko croire na science mingi ke ko croire na nzambe, c'est ainsi que nzambe esengelaki atinda quelque chose oyo ezali que c'est un avertissement virus ya pamba. Elengisi mokili mobimba bazangi formule ba laboratoire nyonso mondial ekoki nango te. C'est pour vous dire que ezali moment oyo bato batalela la croix